Capage TV. Capage TV. Bashi. Soso ya wa. Batoto akatanga lualaba. Batoto Jacques Yambula Katwe. Gouverneur al Bumbashi. Yakatanga. Papa ni mukolo katanga. Kiabula. Jacques. Nana joka kwa maladi baba moni tincho zolela makambo afalisi ngape na zolela basopela tadi valise na keko kundola kaka oyo Arlette Suwa na Paris atindela ngai esala ta 5 ans ngo munya kwa suite ya donné na ye papa mopao mokonzi Koffi Olomide na ye papa eza journée moko spéciale mama Capage awa be mutakoboka mutu na podium azade ça fitting omoni mutalibani solo libanki bon akate fula akata mama Aisha okoko boni nzoto kwa interpréter nyonso nasola tsa mama Aisha liaso nasola tsewa liaso na chanter ngo bozomona na chanter bongana lobaki alliance oyo bokolete na kolatisa bato en désordre na bandeli nasola etongo siko na makanisa ya sai mama bafuka makana oya fiançailles yango paliasa ngoto kembela boy na sombaki ya taille mama nazana misapi mopa wazalaki na liberté provisoire ngape nazalaki na liberté provisoire ya mindele bakataka te bakati yangati sikona bakati no bakata te na ye awa tanke mwana balobaka bu ya soka zo beta leki abetaka leki akontrolaka te akobeta ye ndenge esengela beta ye po ye mutu afutelaki minervalité ye mutu atangisaki te ye mutu abokolaka ye te akobeta leki na des autres mais papa abetaka na kontra mo ndenge ye alaisaki nga na boloko 9 jours siko nazongi nanga na maboko ya papa po biso nyonso mama biso nyonso touta awa mutu akosa yo te nazoki so makambo ya solo ti mutu akowanga na awa aza te biso nyonso toyute pamboba baya koko bauta akatika na mukuse ya koko auta wa Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Qualité supérieure. La maison, la forte made in Italia, et ça déjà na bandal. Qui m'embango parce que ma produit a solo eza.
ba chaussure ya solo o euti na Italie euti na France ba church ya ndenge na ndenge. Venez alors vite parce que stock ekoya aussi là ba cérémonie ya ndenge na ndenge. La maison La Forte Made in Italia et yeli biso ba chaussure ya solo ya kitoko makasi. Côté ba veste ko kolobate ba qualité ya ndenge na ndenge ya ba veste. Où ils ont vraiment à Paris. Alors Boya et Bélé. Voilà. Une très belle veste. Yaka Osomba Bilo va bien. Osomba ma chemise, il y a qualité pour écouter. Carrément la Italie. Ma chemise a bien outil en France. Babilo va bien zébélé. Ba maman peut tout son ibinoté. Ba robe, il y a ba soirée, il y a ndenge na ndenge zali. Ba ceinture ya qualité soki olingo somba biloko ya qualité beta kaka tour na maison La Forte Made in Italia okomona ba ceinture ya kitoko biloko botali kaka ba produit oyo eza awa. Maison La Forte Made in Italia eza bongo na Bandal avenue Bundi numéro 23 bis. Soko koti kaka na entrée ya bloc pour mon maison La Forte Made in Italie avenue Bundi numéro 23 bis. Maison La Forte, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, c'est Lola toujours. Si on est en direct au Toki journée Mobimba, to tambolara pour la recherche, la monipé David Sala, Thierry Landou. Bakul Batuma, Thierry Landou, David Batuma. Yo moni biso Aisha na Kapache. Na faut boire à Baronioso. N'est-ce pas ça? T'aimes pas qu'à moi politique trop. Faut boire honorable de moi. Viens à Jimmy Mukendi, ça va. Aya zela ba boire la bosolo. Dites oye kosala nini awa na kati ya mofleri awa nde mofleri nayoka yango kaka na sango nga nazomituna nga bimama ozomema nga wapi lupangu munene boye porti bafongoli tokoti nzoka eza mpe na bakartier oyo eza clôturé biso na Kingasene ezalaki okoteli na gauche obimeli na droite mais awa nzela okoteli yango kobimela soki osali problème kuna na point bakokangela na porte soki omeki awa awa mpo bazoya eza très difficile bon na ye na mofleri te trouble eza te awa mpe moto akobwaka moto na podium aza te tika na ye pa papa mopao mokonzi Kofi Olomide na ye pa papa eza journée moko spéciale Mama Kapache. Est-ce que oyebi ke mopao azalaki na ba problème? Est-ce que oyebi ke nga mpe nazalaki na ba problème? Mopao azalaki na liberté provisoire nga mpe nazalaki na liberté provisoire ya mindele bakataka te bakati yangati sikona bakati no bakata te yo yebi mboko ndanga mboko te ngala yebi yango ngana no bakati te babimisanga nazozonga po kosambe bandaki lisusu ye awa tanke nani na ye awa tanke mwana balobaka bo yaya soki azobeta leki abetaka leki akontrolaka te akobeta ye ndenge esengeli abeta ye mpo ye moto afutelaki minervali te ye moto atangisaki te ye moto abokolaka ye te akobeta leki na des autres mais papa abetaka na contrôle po ayebi ke mwana soki azwi problème na motuna na ngai mo ndenge yaya alaisaki nga na boloko 9 jours sikoyo nazongi na nga na maboko ya papa po biso nyonso mama biso nyonso towuta awa moto akosa yo te nazoki biso makambo ya solo te moto akowanga na awa aza te biso nyonso towuta baya koko bauta
tika na mukuse ya koko autawa. C'est un quelque autawa. Tokendaka pe na bato. Uta awe pa mopao. Parce que mokili elobaki de gauche à droite bato batelemaki papa osalama seke moto osoki mama kapache na motu asepela na boloko aza te moto asepelaka na boloko aza te mama te onga nakotaki boloko bamisusu basoli batelemawe ina mopao tozwi baproblème periodi moko te onga nakoti boloko bazoyebisanga mopao azoloba mwana wana asali nini asali nini sikoyo mopao ntango aye opremier conseil na terage kasi mopao apesaki na invitation mabibi na nzoto modele oyo nautaki likolo ntina kweyaki na se moyene kende conseil eza te mopao atali gauche atali droite otala lite aza wapi nabengisi ye Tracy Mbelenga ayebisi nga kende mopao abengi yo alongola yo shoki wana na nzoto ndozomona na bemission nazomona na lisu mingi te mpona nini moto babwaki ye na condition mabe atikalaka na shock na colonne vertébrale ezalaka verte nini mama colonne vertébrale ozomona nde nalobi te bayaya babwakaki nga na ndenge mabe nakende siko papa nde naye pa papa naye kosolola na papa mpe toyebisa bato lelo eza mokolo esengo mama eza feti mabote ebele ezosepela ezomela champagne ezofongola champagne ezomela ezokumisa pasteur wario te mama bon ekufeli mpe te oyo ekoya eya te nalobi boye mama te paster ya mokili mobimba napandi siko nteke te namoni che ezalaki ya kokangama ezoproduit mpe eloko te tala bakali na venjoka bayebisinga balobi liteya bino bolukaka mpo ani bokufa pauvre tala nde bauti kotourne na Goma na Bukavu na regrete mama nga likambo ya voyage okoboma ngai mama kapache kasi bato na nga nde bazalaka na voyage na Kinshasa ozomona ata moto azotalo na makampagne na mofleri na mokolo ta kobengiso papa yaka na ndako kutu bandako ya Kinshasa tokoma kubango kokota botikali libela ale nyata ye 15 nyata ye 30 po na Kinshasa tozobangana me na libanda mboka motsoka moni alobi papa oyo asekisaka ngai zwa mwa mai zwa mwa miliki ndenge tozoke Lubumbashi ozomona. C'est pour cela maman Kapachi. Ils confirmé. Faut pas na Lubumbashi ba bibi no bokosa kosa kaka moi pe boyete. Lubumbashi muto akosa muninga te. Lubumbashi et si déjà to confirmé bino. Boni papa. Papa boni bino. Nangolo nzambe papa. Ngape na sepeli komo na bino. Yango ko papa. Biso déjà toza famille pétage, to péta kanda. To péta en désordre. Merci. Succès, hein? Oui, nazolia te mboka mabe, mboka oyo. Maman, tala zela après 20 ans mona ge kokodio qualité ya kanda pa botami. Musala mbele na mboka me akomi okiseke tufe lokola kokodio kobo ibano zale. Baye ko bengo maman Kapachi dadi akoya ki kuna. Baye ko yebisa yo maman Kapachi dadi mikolo azomona na te. Maman, omonde tozala aboye. Musala tozo sala
valeur nango fo mboke peso valeur soki mboke pesio valeur te lobi nango omoni ke makamu nyonso na sali na se retrouver te okoma noka muta bakwiti bozelanga na bakwiti partager vidéo oyo na 50 ans bon soki vie simbi te na kokoma ya koko dioko eko simba mabe hein ayo ke manabane hein ata koko mais na Paris ya koko na nenga Paris rien kuna so za limité kasavubu matonge na baluka ka wana moi les sungi siko dadi oui maman tem ya lelo koki kozala ndenge nini na ndenge omoni ke eza na ba place mosusu oyo ndako kutu eza na portail te mais awa quartier mobima eza na kati eza na portail na ona kati et puis eza na bato songolo pakala bavandi na kati mais bango na bango batarando baza na kati kaka lo parcelle moko mais ba chambre est différent maman Kapage otuninga question pour tous na mofleri la qui se peut pas sauver pas souverain premier miliki na biberon mais to quantité bon to ela ki pe makambo wana te hein muta bengisi biso za nani mopao yebe papa chéri soka na posta na biso ko bengisa biso to beng papa biso da bombol ada bombol te mama Kapage to mata mwa mukie omoni vie na eko comprendre que eza na batu mususu na mokili basepela na kombo ki congolaise mais eza na batu mususu kozala congolais beteli libaku ndeti biso ba oyo kozala congolais ebetisanga libaku kolie mande fa pembe oui suki ya pembe nazonuna ni lupangu na vika ya kofu ngela omoni mutalibani eza solo libanki bo akate fula akata mama Aisha okoko eboni nzoto kwa interpréter nyonso abeta kako ya mboka okate fula ebelema la oyo nanya yana ngona mboko oyo attention so kwinga mona oyamba yo ozula na mama na moni différence na yo kaka mofleri na sango mais grâce à Kofi Olomide na zui chance ko mona mofleri na eko tikala ko kota te papa na ko chanter ndenge nini tangu na kenaka pa ya Denis ezalaka mbala liboso na mona ma campagne na félicitaka epenga lobi ya Denis boza bien boloba na nzambe merci na villa na kati ya ma campagne osaleli nzambe papa mbolio na bentandi ya minene tangu na ye awa nazoloba na nzambe merci yende muta permettre tous na ba conditions tozali parce que porte wana ozokanisa ozokota na porte ya motu moko nzoko ozokota na porte ya mapangu ebele ozomona porte moko ya lupangu oyo te bazofunga te voilà porte ya télécommande porte na télécommande les animaux
2021 ngani kosote ka ni kokoda na sote mingi na poti ngambo esaidi esili okosulanga wapi ozula mimaka pashi otuni question moko ya kitoko c'est-à-dire quand tokoti bafongoli portail mais tomoni mpe baportail mosusu na kati ya villa na kati ya Montfleury epesi kitoko kasi eloko na koyebisa o mama eza na bakongolais mosusu bazosepela eza na bamisusu bazosepela oyo bazosepela baza mbuma ozolanda oyo bazosepela baza moke oyo bazosepela te baza ebele. C'est pour cela maman Kapache na fille soki nzamba tio na condition de bana fille maman Kapache na ko robeta lisolo ba ni te ko mona hote uta ba ni nzamba kana apa ko fele ni ko pour petit il est de apesi na pe invitation na ya ko mona pe Montfleury omoni Montfleury on to banda ko yoka masolo na ngo lelo te kala ils ont battu sur ma logo la souci à mon alors il a que c'est là logo la souci à ndingo zo mona a Montfleury ndenge la police les amis ndenge ba Dubai les amis c'est ba tonga li kapo na police c'est pour ça la police c'est ozona na limite ko to ba betaka lisolo kuluna ozona mais biso na butu bolali bazobela oya mosunga biso bakoteli biso mama oyo nano porte awa tanga zokaka yo place akozela mama soka mama Aisha faut ça na temo eloko mo eloko a jaune azobipe makasi ebisaki oti mukonza libanki Bokoka mopa oteo Bokoka belle fille quoi à boire comme bien autant que la musique qui n'a billet ya biso ndenge nini yo pozo kraka ano basi nyonso mama nazolatisa mama Aisha liaso nazolatisa liaso na chante yango bozomona na chante bonga na lobaki alliance oyo bokolekete na kolatisa bato en désordre na bandeli nazolatisa yango sikoyo na makanisi ya fiançaille mama bafukamaka na oyo ya fiançaille yango paliasi yango tokembela boye nasombaki ya tai na mama naza na misapi merci en tout cas na baoyo balandi biso toza ana Montfleury kala mingi te tozoclôtire tozozela mokolo mokonzi lelo ezalaki chapitre moko komoni nde tosali baintervention na biso tosali vraiment animation na biso kitoko merci na baoyo baloba Aisha koko Kapache tomonaka bino te ye wana lati mini ya jaune tokoinvite na Kapache télévision biso mpe tokoya na AON esala biso vraiment bien napesi mbote na bato nyonso balandaka biso bango nyonso balingaka biso bopartage boaime bocommenter esala biso vraiment bien botala mpe AON bosabonne massivement esala biso vraiment bien merci na John Mystique merci na bato nyonso bazolanda biso jeudi oyo toza na Lubumbashi bato balingaka biso déjà jeudi boza na lushi déjà mpona kozwa biso tozozela siko tomona siko toyoka mpe mokor soka oloba nini merci bye à la prochaine au revoir. Nazoya koloba papa. Mama, kuna nani? Nana joka to maladi mama. Moni ti jo zolela makambo afalisi. Ngape na zolela. Basopela tani valise. Na keko kundola kaka oyo Arlette Zuwa na Paris atindela ngai. Esa ta 5 ans ngo moni yango. 8 ans evene. Yo ki bana kumashite. Doktora.
Est-ce que nous avons mis tout la question? Visa oh ya Lubumbashi nani a fait si nous Eric Mwamba. Eric Mwamba ka. Ka to senga la radio. Akasi yeah, okay. Ça va ça que. Apola yo. Je comprends que na minute pas to vendre Lubumbashi. Tozo ya wa. Batoto akatanga Lualaba. Batoto Jacques Yambula Katwe. Gouverneur à Lubumbashi. Yakatanga. Papa ni mukolo katanga Kiabula Jacques na comprendre mon petit papa na bimaka la chez ça yeba na pesi liberté provisoire donc tenge loka kolia et puis aomona na pété na silikeli je koko makasi sala nzela na yo obimisi ngai osali bien motiki nga na nzala olotika nga kaka na boloko yango Awa international hein? Yo nga awa hein? Nga nga awa. Ekufélité. Franck a fait non? Nana soya. Château. Tina ngo vina biso. Olandi biso pas conflit. Tina ndako conflit olandi biso. Oyeli suko olanda biso awa. Ah, château. Na quel Lubumbashi? Toko ngunda na Lubumbashi. Joy footy first de mai, yo foot first de mai. Mais maka orchestre. Papa filme ngana lo bana na lo bana pe na salini biloko musu lo bana ta fait moi bien liban kezani liban kezani uzala banki yoko nini na siko biloko nini biso ya mabe tolobi na mama musu otemelaka bato eza mabe biloko osalaki comment on appelle nani biloko osalaki wana osalaki yango bien mama tokei nazolimbisa bato ebele awa mama aza modiko papa Allô père? Ouais, Ndenico. Ah, merci beaucoup. Lundi déjà ton consomme, hein? Papa, vous savez son Ça allait bon. Du nouveau à Kinshasa, Jerry Mukuba de Londres met à votre disposition l'agence JMC pour tous vos travaux de construction. Aye kosunga bae banso bazana posa ya kotonga ndako kasi makoki ezali mukie. Na mbongo mukie atongeli yo ndako partout esengeli atonga akokende. Jerry Mukuba. Jerry Mukuba de Londres. Jerry Mukuba, Bila Bila Toussé. Awelisa Guimwema. Jerry Mukuba. Okotana Tina Makila Sime. Jerry Mukuba. Jerry Mukuba, José Kalala. Jerry Mukuba, le jeune patron de Londres. Pour tout contact, plus 44 79 34 83 47 71.
plus 44 74 66 02 88 34. Jiri Mukuba Construction, Mosungi ya Bana Congo. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au plus 243 99 24 46 090 plus 243 82 25 27 31 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Malamu Yesu Belela 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 Kombona Yesu Belela 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 Kombona Yesu Bisama makasi Yesu Ewo balobi ya sika eye. God! God! Come here! Yes! Yeah! 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 MK Boy Comedy. What's up, nigga? Oh my God! You shut up! What did you say? Since when I been your nigga? You're my nigga. Hey, you, shut up. I'm not your nigga, I'm your father. Oh my God. Ba mama, ba papa, tukindi kusabuni, na kati ya chaîne na biso ya sika, MK Boy Comedy. Hey man, this is my life. I want to be a musician. You forget me? Oh! Pona ba filme bien. Ba filme kitoko, ba filme moko éducatif pour na bana na biso. Ba filme oto linga kotala pa ba Nigérien, le mille bino. Take your computer and take your back to school. Go back to school. Go, go, go. No, nonsense. Tout s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Teka ba pode bata chokote. Biso ba pode bata chokote. Oya baba to ba pembe olingi pembe. OK, mwindu olingi mwindu. Ruth Bote ayebisinga nazala ha place no zaka wana
Zaka wana. Onga pena procéder ngana ki o salinga bien de singarit. Bato batunanga pakola nini, ozo pakola nini mikolo na zao. Donc depuis na oti sida faut monter kana yindi, mais na yindi te na pestis ko chocopo. Donc ça va produire Aristide Beauté. Ce que savon noir quoi. Savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindo ti. Ah ba mwindo sala ngane zo longo za savon noir. Miki oui donc ça savon noir so saleli yango elongola ba biloko wana. OK. Pour nourrir peau. Et nourrir peau, voilà. Bato o bazana ba moni ke mabumu et sala ndenge bate yango ya Aristide Beauté ezali. OK. Yango chaque soir. Bato bazana ba bouton belé sala wana manjare o eza pona ba bouton. Eza pona nduta. Bazana ba nduta bo consulter Kapachula, bo consulter Malika Mania boyi boza ba produit. Et bato bazana kuna. Bato kini basomba na kini parce que tona ba kisi nyonso. Ya ba fesse po ya minene ezali. Tika boy. Poitrine neti yo boy. Eza mibali muso alinga mwasi na mais kuna eso ezaka mwasi poitrine za minene. Voilà lèvre ya mbebo. OK. Neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose. OK. Ba garçon o en tout cas Ritifa aider biso ba biloko ya mo ebele. Neti ngalinga na nga. Tena mwindi bona za moi. C'est mieux que na tchelo côté na ba lèvre, ça ba lèvre là. Bon, les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Beauté. Rose parce que même ba jeune ebele ba quartier o ba kuma benda ba bemba ozo ni kotia Pepsoda eziki si yo mbebo longo ba potentiel ba pota oyo ngolongolo perosize ki sote oyo eza okupakolango na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse neti soko sokoli ndeti ba journée mo eza bona ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na bozwa aba tozali na ngo bobenga poitrine o mobali na wa mesa na solo nzoto na o solo nini oyo zo mesentia mobali c'est ça solo nini il faut tengo na katikati ba nini omoni ba lèvre na biso ase otia ngo pene likolo na ngo wana c'est un inconvénient. Inconvénient exact parce que c'est naturel. Surtout pour la bolingo, pour ma fille est belle, balinga bolingo. Ma fille est belle, oh mon ami, mon bali remorquage na moi mon rasta au caramba mon côté. Il faut oh ça la coca deux fois. C'est là tout papa yo ka goûter. C'est ça. Bébé Aristide Beauté yango et tout ça nango déjà na marché. Oh ils ont besoin nango contacter Kapachula ou contacter Josman ya Malika pour recevoir produit. Ba numéro na bisoka, ba o ba ebi ba numéro na biso, mais tu retiens numéro ya Aristide. Arrivage lié. Maman Zala Bopedo, moi la paix à Zala la Bopedo. Touro est à 2021, ba âge mignon sur la maman lié. Ba basket, ba sondage, des zéro à qui. Pour ça on a le bango, boya. Ah on a maman mignon sur Ezali. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki?
Coco Teleza Wat. Mbote na biso. Mbote. Maman Kapash. Yo posa. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezape na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandak na yo. Na petit colis. Baye kotike la yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Kapash TV. Kapash TV.